production. D'accord, na lobby Masai. Kimia. Si vous m'avez écrit na combien de volets, est-ce que tu simba Masai, tu simba équipe ya artiste, tu simba ba fan ou comment? Il faut sauf Moutouté. Ok, si pour la première partie, Olingito Banda, Nananiza, Penza Kimia, Nsoko Banda na Masai, soit Penata na yo, Banda Wei Sabiso, Masai, boé. À partir de Masai, tu confondre, Maso, tu kangi Masai, tu ken la deuxième partie. Tu fondre la deuxième partie, Masai. Troisième partie. Ok, merci beaucoup. Tu peux sur Maloba pour la Masai. Qui te vraiment Maman Panté. Masai. Ah, Masai, la personne au bonsoir. Nga la sala oni. La sala oni, pe na sala nini, pour la vie, tout le monde le roi Masai. Masai yango, eza oya faux compte. A komaki na TikTok l'autre fois. Toto za pena yemoko le monde, le vrai Masai. Le vrai Masai, nga la zolo bila le vrai Masai. Ah, Masai, nga la sala nini. Obi je na sala nini. Pona na vie naza la côté naza la Cameroun oba Masai bazali. Masai a humilié biso. Omoni humiliation. Depuis ma musique et banda, o Masai a sali biso za humiliation. Pante oyebi na yebite ya soki bandeko bazana si awa peut-être ba royer ba poanga na yebite. Qui artiste est mort à ce concert, après 40 jours, ou bien 45 jours passés, producteur na ye, a une campagne moro boye, il y a une publication moro, il y a une partageant la page Union Sogeno, artiste a épousé la catégorie moko. Après 40 jours. Après 40 jours. Donc, quand on a 40 jours en gros, on a liaison là 40 jours à coutume, na biso na Congo, matin, après 40 jours, to télémina, c'est où ça? On a raisonné que tu fais, tu te retires dans 40 jours à DND, 40 jours en gros, on va préciser bien quoi. 40 jours, il préciser les biso. Un mois et demi, un mois et demi. Après un mois et demi, Masai aye, na tranquillité, nous surtout. A super photo à faire rigoler la bambingo ya monene. A checker non? Faire rigoler après il a fait 45 jours. A remplir gaga et a épouser la catégorie moko. Tiens, voilà, na habité vraiment ça dans la biso de nengeni nango. Faire rigoler Jésus de nuances mutayambo. Fred, est-ce que la catégorie wana eza ya prévente to bafungola ki mobimba parce que tu as une prévente et na vente officielle de bango baebi je sais pas trop depuis prévente si ba fongoli kate ezali deux catégories wana ne ba afficher yango 9% wana ba afficher siko moko et comme épuisé donc mususu wana atkali na 4,5%. Soki to tchana o etekami na mwandambo wana arozala na arotika la taba ba 2,5%. N'importe quoi. Masai. La habité ya soki bino bobi grandeur a faire rigoler te Masai. La habité. Soki bino bobi grandeur a faire rigoler te. Ezala kate makamona bobo sala wana. Boyo biso soni. Biso to fana na ba de musique. Bah quand t'as bien la téléphone, bah l'accès mes petits, mais bino musique na bino bondé catégorie moko. Yawonde boye. Tout les toso que na biso vraiment moula escrit na lingio za la mukuse journal lelo même bato ba oyo kayo. Sala moi mukuse pe yonde mutu. Zela. Kando zana ngo papa na ochelo nzemo moko nje mwana zoko o mikolo penja na biso pante nje mwana sebel moko to papa na biso nje mwana zoko o mikolo kaka Paso benga yawa. Impossible. Bon, quand même, va commenter pourquoi. Pas tapoter. Bon, tapoter. La famille t'a tapoté 150K, pardon. Ou même 145, to ça va commentaire. Na yo kango trop pantere ne ça nga moi.
Bazo benga yawa. Nze mo sabien pante wa kosa biso. Bazo benga yawa no ibisayo eza na seben La street yo zana ngamu na biso te biso za wa fazer. Biso ko supporter biso biloko biloko bato ya libanda bazobiye mondeni boka no ya suka vant ozongisa street maloba soki so motema street c'est bon site eloko nini ko ozo reprocher pa producteur ya papa Hervé ou aza artiste moko nga na linga pe mingi artiste biso ya mboka nini parce que oumeli pe na kombo ya Masai kebo yo pesa mona kombo ya Masai nini pour moi mananu po yo zokende mingi je suis tié nous sommes vous êtes pour moi vraiment un verbe avoir tokende c'est eza mama fuma te eza maka musunde to dali abwe toza to na bato be ba olanda biso to ko loba nyoso mbala moko ti moko be nyoso te po ezali lisolo yake sel bato bana matoi omoni na église catholique bandalo ba sel ba bazala matoi ya koyoka nde ba koyoka na bazala na motema ya kondima nde ba kondima oyo mabe eza wapi ndenge oyo moni ba catégorie ba bimisi catégorie moko ba lobi soldat mabe eza côté nini poto uti na débat en tant que yo poza moto akati éclaircir biso place nini omoni mabe pour ba ba comprendre ce que to soki ne badage trop pourquoi na 16 na la repose exemple mo clair net depuis yo bana ko mona ba concert na poto yo ba concert na mokili déjà au mona musicien moko ba publier que non a rempli à épouser la catégorie moko basale lango pas affiche ben on a les réseaux sociaux déjà mona ata moko na mona te siko maka bala munoko ni pour comprendre Masai c'est les compétents azo ridiculiser biso alors c'est biso Sony biso to fana na bato ya musique que t'es petit makambo ezala raté oyo penda ezala raté selon ba dire ya bande comme so ba lekaki awa balobaki sold out is en anglais ni complet is en français ça dit catégorie ça complet tout consort nde bato balobi ko yo place ni ozomona mabe script ozo ningo fonga mamekana nde ezobomona yembelo nze monini po salo bien 16 likambo ezali awa ezali kino omoni message ya Masai ezali koteka biso na mokili kino tozoteka te comprendre message ya Masai puis wana eza clair ebimisi bolumbu na biso nde balobaka elakisi koteka te na biso artiste après une affaire à 45 jours a épuisé la catégorie moko yo namoni oza mingi na logique ya kin 45 jours wana na kin mwana so abotami afanda na ndako après 45 jours akozwa vaccin ebandaki 40 jours ekomi so 45 jours street ozomatisa mikolo zala na mwa mikolo moko te nazo kitisa te liboso na bande ko kitisa pona ebino makambo soni te liboso na kitisa po ebino makambo soni te boso na biso 50 jours modeke koza makambo soni street sikoyo manque ya kotekama ya babillet responsabilité wana ezorevenir na nani po tokende responsabilité eza korevenir epa Masai qu'est-ce que c'est là responsable numéro 1 ye wana. Ok, prenons Masai pour le premier responsable. Est-ce que responsabilité n'a pas billet été kama ils ont revenu na niveau ni na promotion. Est-ce que vous avez la pardon pas dire na quantité. Faire rigolo la dépôt maintenant Robert va concert na vie. Dépôt maintenant Robert va concert na vie. Concert concert est médiocre. Na terme il y a promotion, publicité, marketing, ils ont concert eux. Mais pour toi, ils ont plus grand concert, il y a vie naïe. Depuis ma carrière. Ils ont plus grande salle, il y a bête dans la vie naïe. On va pas dire plus grande salle parce qu'il a annoncé
retraite, on va dire l'une des plus grandes salles, parce que sur le plus grande salle, je sais pas, on dirait que après, on s'est produit sauter. On va rester dans la limite, il y a l'une des plus grandes salles où il y a quoi affronter. Alors, Fritz, question dans Isabou. Oui, le producteur a une part de responsabilité en ça, la promotion. Mais est-ce que vous comprenez que côté canal nous babiller, côté que ça babiller, bah tu vois, son babiller, il y a artistes où ils ont soutenu, faire rigoler à l'EPAD. Et ils ont revenu, on a noté dans la public naie en fait, parce que public naie torolo ba eza obasombi ba billet. Mais est-ce que artiste a réussi ça peut ko bima ko cibler public mususu to ko séduire ba tout mususu de quoi ba communauté mususu parce que tout le monde a une de la biso artiste fali pour pas à dans ça qui concerne sans affiche, sans rien, en gourmet zalaki, na ba fan naie, na public oya sibla, en dehors ya Congo, de basi ça qui ba bien naie, que tout le monde a. Deuxième date de, affiche. Ah d'accord. Bah tapota hein. La famille, toi tapota, moi 2 minutes, au tapoter, 5 minutes, aussi à au sala ba commentaire, et ça abisso bien. Hein, donc, na évité son à faire comprendre des niniké to ko zoka responsabilité nyo sauté to zongisi là na mukonga Masai ici l'enterre il y a côté kama ya babillet et ça fait une part de responsabilité il y a artiste ba fan na producteur tous ça en 3 corps parce que yo ozoka ka charge nyo sauté au ticket la producteur yo zo mona tege artiste yemorope aza concerné na kati ya makamu o ke yemorope azo pe sa coup de pouce na production na ye je sais pas nani côté artiste to solo la yango to solo la pe na relaxation esikani e makamu yo simba te mais mutu azali pe na omoni échec o ezali ko se dessiner parce que vérité zali en wana nazali na kanda to mais nazali na kanda parce que échec bena et se dessiner le net va être l'aider donc dans moins de 65 jours faire gola aussi produit na accord arena Masai a servi son film il y a la catégorie moro épuisé biloko wana Masai yesango bato ba musique maintenant songa na mutuna na yo na pantel oyebi na musique au moins les artistes et musiciens moroté pas mettre à concert en Europe que oh nous les alaka ezalaka bato baya connaît ezalaka uniquement ba Congo congolais bazarate et ça la musique moroté beta na Europe awa kino ka communauté mo même baya musique wala bato mususu baya gate ezalaka te et là on y est ça que ba fan ou bien ba paya ba mboka mususu ba na ba concert oyi bezani ezali promotion au moins un Camerounais celui par exemple fan dans la Belgique ceux qui a fongoli par exemple RTBF amoni sports ya publicité sport ya publicité à faire rigola peut-être ego ko influencer à un concert. Moi je c'est là non c'est là est-ce que eza mélodie te artiste modèle ya se vandakande et osenga bato suba s'intéresser na yeto okozelaka jour ya concert de ba spot publicitaire et attirer le public mususu to ba fan mususu non comprendre tes places wana parce que Camerounais quand ça l'intéressait mais en kota na kata concert te akangi maboko ayebi nzembo te azobina te azoyemba te non nani pante oyebi na musique ndenge ezalaka bongo na musique ndezali artiste ya se forjaka mpona ase faire bafan tu vois ba effort na ye ezalaka mpona ase faire bafan base bafanatique na ye le roi babiso mais événement le roi baconcert l'artiste et son équipe et les producteurs travaillent plus na image pour la captiver attention à bato ba remona spectacle or que élément en ezate Masai azo rouler biso
c'est pas pour rien. Papa avait fait rigoler la vie de Nias Moutayambo. Avec au rassurer, biso de nombreux à la l'aise. Na février, ba mire koloba. C'est pas pour rien. Parce qu'il a compris que non, inquiétude n'a plus son mat. Peso matin. Papa avait, au bas du février, les mires vont parler. N'habitez, soit les mires en haut d'Aguinde, il fait pas mettre en année. Pas bête anani, si sako papa. N'habitez, il semblerait que au professionnel. Voilà bombi. Il faut moi malelo lundi, premier lundi à février. Toi quand on les lundi quoi papa. La bombi. Faut moi. C'est le goal à décider Nias Moutayambo. Voilà ma fanatique na yo balinga yo. Biso, tu as besoin de toi comme un sex tap ya mutu moko boye. Nde tozo yoka, na ndenge to moni. Tu as besoin de babisa sex tap ya mutu moko boye. Pona biso to betela otolo, rien. Tu as la posa te ba beta mutu moko po to betela otolo. Ba pratique wana, mama kamno to legisi meno. Bolimbisi ve et son raté. Pona peut-être lobby, peut-être le lobby wana ba robé taper mutu. Les souches. Pour la balobi chez Zati, il semblerait balobi chez Zati. J'ai la street. Auto continue la phase artiste, tout ça la phase de production. Peut-être ça m'a le bâti. Tu as la production mais c'est ça monique ma camo production aussi ici faut que oyo za ina besoin de pour la producteur aussi ici de konanga iko la 16 ans na on attend sur une ou deux questions à poser yo to partir ngoningo le lago lango ha mama nangaye chef ya zawana na longo na bomi yango ngai petit frère ya papa Hervé Panther mam nanga loba Isa alors de discuter. On appelle ça révélation, mais c'est là dans le street. On a révélation à mon niveau. Hermo yo pozo ba seno ba to street. Ba yena balo yenge moko. Ya ona sembe la ronche momoko a po kitsa ba antenne mais na mona net ka. On nga ina comprendre fond aux apa. Eza ko lubano. Pante obi ke na bana parler bo journée on a change momoko. Tika la no street yo pozo be bisa makambo. Zela na no lubano nzembo kitsa ngape motema po motema eza. Ndi boye Panther na otala télé. Namokanze momo ebimelinga wana. Oh. Nakaka ye wana sokene nani yakoka. Nalobi mena zaki na déception moko boyet. Nayoka sikona 4-4 nje mango. Je ne pide la nabi mama na kufi. Mais bon street. Nalobi ya Panther. Oyebi la nanu te de konangai makamba tu na yo sola lisabatu. Yo muto ye na makambo. Bato ola dormir biso. Street yonde muto ye na makambo na yo. Sikoyo Panther comme baza mapasa na 16 basongi sogi to ye. To tu na yo mituna mais ozo même biso gauche droite na lobby boy. Est-ce que problème ezalaka ya artiste to producteur to eza problème ba fanatique. Ponga na yebi ke ba fanatique selon bino boloba ke bozalaka ebele selon ne to yebi. Problème eza wapi? Est-ce que ça ya artiste ponga ngalinga te bo simba artiste. Nga penja so sim papa veto bebani. Problème eza wapi ya Masai. Yo talisa biso na mukuse. Après to changembo po na lobby ça bien Panther. Na lobby nani. Ça biso légal live parce que boé oza ko dormir biso yo fongoma problème réel ya Masai. Na lobby na lobby et pour mes amis. Je n'ai plus de larmes penja yo. 16 pour mes amis. Pour mes amis. Vérité au mais bo luka. Bo ba yebi sabina ngome bo comprendre ngote webi bo yebi pendenge baloba webi ne baloba ngote ala papa sur ça là ko yebi pendenge nini te baba yebi sakamba basala ka ke mutu abimisa vérité wana c'est tout comment mbouye bato hein ça vous sapina ngongo s'il te plaît ça vous sapina ngongo hein mais hérité watanabe mise en scène na aussi
moi mise en scène na yo c'est makasi Street. Azana mamba oloba biso to kita to tikelo yo mungu banda olobo pasala na ndenge na parce que biso to ko ça moké panthère na habité bozo katanga maloba bondeni to kanga ma micro to tika yo olopo o tiki Masai il fait to clôturer to bito ça en 3 corps Masai artiste et puis ba fan ozolo ba Masai okimi Masai obandi ko simba artiste ngap na jonction na nzela mais nazaka la Masai ouais ça révélation ba micro yo clôturer na Masai motigete panto kama motigete ndeko sito sana na maramba koloba te eloko moko clôturer ça wana Mpona yo en ce moment okolobela Masai nini po ala omoni makambo na esa bino eza ne molili makasi mpona bino oya bokofana ngo eza te nzungu ngala ke na ngai sita na mambo bata ayokelanga makambo pamba tala kutu gola saison bazalaki wana na panthère wana yo komone kotanga matin na lobi boye apo ya opesa nga posa okeno yoka je n'ai plus de larmes po yoka boyo banaka na lobi boye tikala na sur la vérité ke na ngai bona namoni simeno bato nyonso tu bazaka ka héritier watanabe mise en scène no simbi eve egoga mise en scène no simbi mais po anika to fongola téléphone yo moko osali no mo vidéo no 4 minutes ningo osali mise en scène wana olio kosa bato loko salaka émission loko salaka interview vous salaka ne loko moko TV obengi ka mutu na yo te fandawa toloba ni pour la faire te na kosimba faire gola na kokanga ye na kosimba musicien na bango na kochai a moni kokosi aloba sanga kikombo ya faire gola te kenena na munene 16 moni 16 tikana na 6 na dosa no débat 16 na lobi boy preuve contraire nana ngwaza na émission émission intégralité émission héritage saladi aloba ba makamune wana intégralité nango ba drone etamboli YouTube mobimba etamboli TikTok mobimba etamboli ba chaîne nyonso tu ya mokili intégralité zati ba question ni batuna kiye soki ezali bo bisanga na tolo komata siko ezati Street na bien pourquoi réaction ya artiste Héritier Wata ezo pesa kasi pourquoi ne pas kolobela na nous source ya likambo po Wata a réagir de cette manière là bozo bosa na source eza ndeko oya banda koloba keza ba spiritas Wata baspiritas nde tozala boye baspiritas bawarrior bagaulois bavillageois toza lokola bapeuple bamusicien na biso baartiste oyo biso tosutena na nsima bango balokola bagarant de la nation Wata aza garant ya nation oyo aye baspiritas garant moko te ya nation akolinga fandi boye ayoki peuple na ye bazomenase yango étant garant de la nation abimi pour la remettre en garde dans tout oyo bazon kaba menacer population nae et il a fait ce qu'il a dit il a dit ce qu'il avait à dire pour la rota population nae en sécurité bino siko bozo bosana bozo ignorer esika comment je peux dire moni na koloba bozo bosa na esika source likambo utaki esika menace utaki source ya menace bino bozo mona kaka réaction pourquoi ne pas na ko benda ndeko oya ki ko menacer batu ya Wata matoi esimande ko ya kolobela Wata pourquoi bino bozo kaka misu et pas ya ndeko Liverpool mais bozo crucifier plus Wata Panthère Noire. Liverpool a ça à la G7. À ça la raté? La kuna. À ça manque d'effectif. La tourne na Liverpool à ça à la G7. À ça la G7 T. À la G7 hein? Oui. Alexis Wetch. À ça la F18.
tozoloba makambo ya non, comme même chose de gauche à droite. Ici, tu non, yo soki no simbe loko bato kuna tika pas batute, biso tozana awa. D'accord. Sankara de Kuta. À la maison maître. Nzo ya ozo mutuna pardon. Street Sankara de Kunta aza bozala mutema mukusete aza invité na bino boyamba ye bosolola mais invité azola lisabiso azo mema biso de gauche à droite ba hyperkit na yo nanga na kokamuti larme penja na lobby na lobby bozala kimia na tuni bino na tuni na lopetene surtout Liverpool asala na J7 lobby te na tuni Sankara de Kunta asala la maison maître. Asala la maison mère. Asala la maison mère. Oui. Alexis Wedge. Asala la victime. Asala la kunate. Asala la kunate. Ah, asala la kunate. Avant la répondre la moutouna na bino. Nathalie son héritier Watanabe. Batindela rayo vidéo ya Alexis Wedge te. Ouais, il y a Liverpool batindela giyo. Ya Alexis Wedge batindela giyo te. Sankara de Kunta ayo zo ya koloba na zo tinda yo wera muta otinda yo tozo na Liverpool mais kulutu tozo mona tozo yoka Sankara zo ya koloba siko yo street zela nan bino ti bobenga wera kulutu bobenga kulutu par rapport à nini c'est ça la débate. Oh non, non, c'est question, c'est invité. Mais on peut inviter Mobima Moutou Makasi Boinde. Oh, il y a un plateau à battre Moutou Makasi. Ça n'attendrait pas de Ronangaï. Millionnaire Mata pour un azo qui t'a dans tika na panthère pour street oiseau liang à tampam. Sankara de Kunta. Ah, ozo ya koloba. Wera mutu otinda yo. Malam. Mais musique, c'est la musique. Déjà plus de 30 minutes. Vraiment. Pour tourner à rond. Merci. Namoni pour na producteur. Au lobby, on a une besoin au loba. Souci le producteur assez réveillé. Abadakotia, panneau, biloko wana tout. Ndenge te mais pour la rouper ça. Production ya artiste fait là en pleure mususu question na ngai sa bro poto kanga makabo producteur to tika biso njungu makamu na epo o na mona street foka njungu pardon na bisa ngana ina tuna question bro street lelo soki producteur atie ba panneau ba affiche na nzela na bagar ndenge to monaki bon ndenge batiaka et que to lali to lamuki to eko mona na gare ya Juvidi bakati panneau publicitaire ou affiche, il y a concert, il y a Papa Hervé. Mutu moro fan moro telemi alobi ke wi ngabu. Na Pante. Ubo tika la muet bo encaisser kuana. Pante. Mituna na yo izela miyami. Mais ngale la yaki awabo. Na ina makamuna la ya na zaki na ngoya kolobi. Et là, on est empêché au lobaté. Au bilonga panthère, maloba on a na ngoya koloba. Mosala bine zali kuyoka na sima ya maloba la ngai ne botuninga miyami. Bo lobelo te papa, to fadi il est 17h 17h combien 17h50. Non, je pense qu'à son kokabiso te panthère. Bon, il y a on a la koloba, makamon a la koloba. Eza molili pour la bino. Voilà makamon a eza molili. Yango molili yango siko makamon nga ko koloba bato ba yoka. Bato ba yoka ngo ba kufa to ndenge nini yo pesi. Makamon. Pour la bino mbale ezali molili. Tala, tu as 170 personnes. Et il y a là-bas de Moussous, on va aller, on va se comment arrêter.
Peut-être papa bapère bafingama eloko esala te bo maloba Starboy trop de paraboles omemi biso na chambre mingi na victoire toke magasin donc là alobaka toujours na parabole parce que makambo na oloba ezali trop tikanga na silisa no idée na ngai ya sisa idée na ngai pardon vous Congo ezobonga na nakosala débat ya bino 16 kanga miko aloba botikanga na silisa sisa idée na ngai Masai oza incompétent toyebi qu'après le 4 biso na yo tosilani koyaka lisusu te bosana faire ego la vie na yo mobimi bosana faire ego la vie na yo mobimi koyaka lisusu ata pembeni na ye kopusa na rasu te mais mukolo wana ata na 17h bato bakufa barulamuka échec oyo ezuli ya dessin match est changé street zela nanu zela ndeko yo kolukisa bato ba problème non zela panter kofongwama eza bien na lobi boya zela nanu te na oloba na kita na tika yo à l'aise au moins tant bobimisa ba propos faut ko asima ngo eza yo muto oloba comment yo so kebisa producteur en tant que concert eza nanu ba na masolo comment yo faut zela nanu te bon botika la bien na kiti malamu Sundonga papa yo nan mama munwe street Tamwa maïv na 20 surtout marambozo loba na éviter ceux qui 20 on ça combien de pourcents mais aux autres tourner un peu trop là alors mon les années makasi yo qui connaît mtoko ma lanterne na makambo hein éclairer biso penza hein éclairer biso ponga na ça stagiaire prof naza éclairer bino naza éclairer yo à plusieurs fois que non échec et c'est dessiné balo bango na monoko nini ba expliquer na langue nini que échec et c'est dessiné que échec pene monani totikali na moins de 65 jours Masai a joué la biso catégorie moko épuisé yo lingi ba lakisa nini kwa omona. Est-ce que catégorie moko on les épuisé yo oyebi ce qui configuration ça ya combien pour zolo ba échec que ça dessiné na lobi bandeko baza na si awa ata bandeko biso baza likolo bakende kobeta kaka faire goal encore arrêt na catégorie bokomonage ba analyste ba analyse kaka ya croquis wana balakisa bino nini to bando ya awa to bando kolobaki no to na minute toza place Jawana biso ke makambo eza tellement molili makasi yo ka esika te koto na comprendre te otuni motuna eza makambo suna na bando bango awa te mais Masai bosala faire go la vie na mobile bosala faire go la vie na yo mobile ko yaka lisusu te donc que to bloquer okutu to bloquer voilà maintenant il raté de bloquer parce que faire go l'artiste à mukete royer la biso ba biloko to monate et aussi mbate Yo au travail dans équipe à production tu travailles pas artiste était comment est-ce que on doit faire ma assurance ya roloba ki boro bloqué je sais pas ngala zo yebisa to bloqué on a déjà cop à Londres tout fini déjà ba cop union surtout etikali to fini pour la libéla tous les cop à faire gola akoyaka les sous-souté yami balé maître Mataku Mabende voilà papa yo kaka code 16 wana eza Robert Rabatuti
code 16 one album wana les albums bitumbate faire gola les niens yo kanga tata ya suka album wana na février oye bimate peut-être pour la batozo lira ba kamala mo sego kate na février oyo ebimate salata épée bengata bazakalara bengata ba sisi pupa bengata ba na wa mike sala bangata ba featuring moi parce que bango bana ba visa featuring na sisi pupa na pante yo kaka yo kana yo. Vous êtes à la recherche de la lumière. Ah bon? Visez Zate. Parce que yo lingi ke bino lingi ke to banolo bango na ndenge ya pembe to déformé to déformé couleur te pourtant mamu nazo le beza tellement molili. Visez Zate. Non, pardon. Ouais, comme ils sont mal c'est pas ça la featuring à la coquille en haute mettre ma tape yoka papa. Alors d'abord aussi ma deuxième corps aux partie de l'artiste va un peu de kimia non sentir yo va monter ma cassi na kanda est-ce que kanda résoudra problème parce que makambo na yebi na mukula lele pesi na kanda makambo na yebi na mukula lelo pesi na kanda nazo sentir na comprendre souci na pour d'accord. Mais je vois quand même touche rose ben surtout rose abusé tout ça Nicolo toi la plus de toi la plus de 15 ans de carrière yani touche rose simba bisoté bino na tango ba bino zo sa allusion na artiste faire gola to eza yo moko pe biso ngato to na biso yo comprendre kaka. OK, merci beaucoup. Yo comprendre kaka rose simba bisoté. Est-ce que lui peut-être un morceau il y a mon qui est quand la musique pour et détendre yo ou continuer boy pendant sentir yo monter oza abou ya maloba koko lobate katana alors que quand de résoudre l'autre il faut ça kimia tout solango tranquille là c'est là au moins musique qui peut détendre pour ta musique Kocha musique. Mais là Kasima les nuances. Toza la besoin to boma mutute. Toi la besoin to beta mutute. Toza la besoin te que non. To ça la ba acte mo bo et chabiso na actualité et booster conseil na biso. Toza la besoin que non. Makambo bien et salem. Makambo bien la musique et salemate. Makamabie do salemate mais bino pe batu oyo bozo bino pe batu bozo legaka na TV na poto to comme na bisasa le to lundi si to comme lundi wana bilé na sim bota molekenge mais frère ko na dit de nuance biso to yebi ezala yango te biso to yebi ezala yango te masai to benna benjo pena matoyi masai koyaka lisute to bloquer yo pe jour à concert koyate koyaku tuté Pantel, oyebi to sali soli 50 jours to épuiser ta catégorie moroté. Mais tu kuna bo épuiser catégorie moro papa. Yoka nanu, yoka. Kaka ta lo kase bimi. Na ebite le kase na François Benga ngoni billet. La feuille. Tangu kaka ba billet tamboli. Kaka tomba billet tamboli. Parce que bino c'est une vérité. Kaka tomba billet comme ko mona na ba mona ki billet na
Auto achat? nayebi te bino moko kasi bino moko mela mai papa oza na kanda makasi kanda ezwaka nango solution te oza mpenza na kanda mba liboso na mona o na baeta o nayebi te so ozotremble place oza zwa kimia ntango na pante kaka ntango babiye bimi moka to babiye etamboli ntango babiye ezwi makolo moka to babiye ezwi makolo biye koti Saint-Denis biye koti Château Rouge donc ntango biye komotambola catégorie komi épuisé masai kosaka na biso te so egolaka artiste moke te kosaka na biso te saka na biso te so egolaka artiste moke te kaka ntango biye etamboli oyola so bacatégorie épuisé na bino mpe bato na bino bato bozosinape balokasa wana na pe koti kasi te bato baza kosinape lokasa te so pante yo mpe so bape so lokasa okosinape ti ozobengaka pe trop ozobengaka trop yo so ozwi lokasa okosinape te atanga so bapesi yango na minute na kosinape yango kaka ata na kopiblie te me na kosinape ke botala yango me na kotia yango ndenge bato bamona te na pe wana se korendre yango public okosinape mpo banani bamona te bapreuve kaka na bombi kaka sikoyo omoni basnap yango mpo bato bazosalela lokasa yango nga azokomprendre ke lokasa nala biso eloko moko moni simeno ti tokoma mokolo wana oyo ekomaka ekoleka mokolo wana tokomona balokasa ebele mais balobi ya iya mpe ezali babi balokasa iya mpe ezali fongwama papa tatola nyonso yaya motema eza sanduku te bon namoni kotala sikoyo nga na mituna motuna na ozala tuna na motuna wana ozotuna nga ozotuna bato baza na mituna nga moko sikoyo muzaki ndungu azoluka mbongo sikoyo mbongo nyonso tu basomino deja balokasa sikoyo aza mbongo nini mbongo yango mo deja eza lokasa sikoyo lokasa basombeli yango esu lokasa na okomante lokasa ya hero ou koma te lokasa ezali biye lokasa eyali biye lokasa yango na lingala biye na lingala ezali lokasa biye ya concert te na lingala lobi na biye ya concert te na lobi biye na lingala ezali lokasa nga lobi biye ya concert te otanga maloba na mono eza feuille likasa eza feuille lokasa olobi lokasa esombi makasa yango nala koloba sikoyo muzaki ndungu sikoyo azosenga mbongo oyo azosenga esombi bamakasa deja sikoyo mbongo nini bakopesa yo tokanga na parenthèse wana fungola biso na lisolo ngo ya WhatsApp eza nini papa po Mathieu okiti lisolo ya WhatsApp qu'est-ce qui se passe te lisolo ya WhatsApp eza na bakombo ya mikolo eza na bakombo ya bato ekosenga fo kotanga bakombo ya bato mais dilaka mauvais na ve nanga le motivateur ve nazala na respect mpo na bino potopoto eza kitoko te mais atake ye bazali mama présidente bazali mwana mwasi ataza leki mais mama présidente ye poza leki mais bapapa mikolo bongo benga bango ba mon fils bamama mikolo bongo benga bango ba ma fille mama présidente bien sûr koza na mama présidente ya groupe ya WhatsApp mais ata mwa respect wana ya kobengaka mikolo ata yozobenga mokolo pena
nazo comprendre dit la kala les motivateurs na kata groupe ya WhatsApp ba ekolukani sachant que bango baza ba fan ya Papa RVT na kati ya groupe où est destiné à ba fan ya Papa RV 2 personnes wana ba ekolukani mais qu'un peu cause plus explicite tout comprendre. Mauvais les motivateurs ngala yoka ki ba na ba audio mais ve Papa ata mère yango pe ye azalaka ne kaka ba version ebele mais na ndenge na audio na ndenge na yoki yoza koloba na ebite boweleli mbonga likele wande ko sa po boso ba billet to ndenge ni nazo comprendre te mais wana ezali affaire ya palais peut-être to regarder on a parlé tika to ba no ezali public. Tant que y a déjà c'est que comprendre qu'il n'a pas les beaucoup qui résoudre en hauteur y a un liboso bazouzi. Mais oui, liboso bandouzi po ba komi ko fingama. Kasi le roi biso toza bazouzi yo fongwa ma yebisa biso qu'est-ce qui se passe na kati ya groupe ya WhatsApp wana. Modila dila na levé motivateur joli kusala protéger na ngai ba sali nini na kati ba bimisi nini ba weleli nini mbongo ezalaki combien il fallait ba part et kabwana ndenge nini yebisa biso pena mukokoli ya likambo loyo ya likambo eza nini to comprendre polisolo ya WhatsApp wana ngapeta msuna na quelque chose on a kobimisa mais yo lo banane eloko ngo eza nini na kati kuna. Ancienne maman présidente Nabino Choté, nangate, ngana za kuya, ngana ancienne, nakala zara ma présidente Nabino te pantero wana na po nini. Étant au remaniement gouvernement et Salemaki, bref, on a pas ta Fofana, tous les cas. Ancienne maman présidente Nabino. Loba papa, loba, motema toi sanduku te papa, loba. Motema za pièce moteur, so que vimbi comme na problème ya ramabe, loba. Mais to mambo artiste. Wa makamo wana makamo. Papa, tiana nous protéger na nos artistes. To si ça non likam oyo eza entre biso bana. Loba likam groupe ya WhatsApp, qu'est-ce qui ne va pas kuna na kati? Mate, ngai tika na ngala ko parabole mais yo ko comprendre. Bataliban na bazale bele. Aaron Azawate pour interpréter makambo yo zoloba. Hein? Aaron Azawate. Yo fongwa maïsa biso nini ezole kati ya groupe ya WhatsApp. Ba wele nini? So il vient une fois zalagi. Nangati ndela kasto sopara, nangati ndela ba audio to sopara. Yo ngana pesa o numéro ya WhatsApp. Na routine na privé. Zala lobana. Ok. Na butu ya vendredi poto ba samedi. Mais dis oka uto sila. Ya oyo kaka na butu to ma vento ma samedi. Mon vrai motivateur aye na dossier. Aye na dossier que soi-disant présidente aboti ma papu akomi na mapapu moko ya koleka tellement makasi ke makambo nyonso tu obino bokomonaka na bareseau sociaux pante tika go pante makambo nyonso tu bokomonaka na réseaux sociaux o babomi nzungwe o nani o pantere babaluki ne boye papa pona okipe pantere na kati asali nini yo sopa kotenir compte te nga awa naza pantere te nga awa naza mokolo panel na yambi yo sikoyo oyebisa biso banzungu na bapantere na kata lisolo ya WhatsApp yo moko oyebi nde bayembaki yo moko oyebi nde babetelaki nzembo na olindanda na baplan pantere uti mpe kaka kuna kata groupe ya WhatsApp
Nazo lo babu. Nazo relé makambo. Nazo relé makambo. On va relayer un bien té. Yoza Laurent là, journaliste totina qui ont la zone de guerre. Ok, qu'on ait fait la biso ma information précise. Ozo koka ko formaté. Panté nga mo lo ba ko na prouver. Té, nga so la olongolanga maloba olongolanga maloba ongana yele koloba awa yoza traumatisé na kitana tina nga auto profil te au calcio président calcio zo senga na tia. Na lobi boye tikana panté tikana loba no makambo ongana yele koloba awa. Pardon vraiment. Straight. Lionel, c'est pas encore une question de... C'est pas encore le moment de question, s'il te plaît. S'il te plaît, en tout cas, pardon. Quand ça sera le moment, je te permettrai. On laisse d'abord Street parler, comme ça tu auras le temps de poser ta question. S'il te plaît, avec beaucoup de respect. Nani, Panté, nai ne azabu, na yaki na makambo o ifena loba awa. Wane zalagi biscuit na tuna ibino motuna. Mais maman présidente na bino abenda ba leki na wana matoi. Soi-disant communauté akobenda bango matoi neni tant que biloko akati yo na lolobi te. Yo il faut obimisa. Yo kananu. Soi-disant maman présidente na bino. Benda ba leki na yo. Soki bakomi ko finga mikolo ba biloko ba komaka na mire. Kitoko te. Mais na melina no gobele mukie parce que ngomela gobele de nini ozala gorge gobele parce que ba témoin bazali na secrétaire na nga Noël azali yede mna simisake ba fichier wana Noël c'est la street maloba po traumatisé na lobi boy tika na continuer tika pena songa pena na sujet non makambo nazo déjà tellement important. Tout cas, il a moins de 65 jours. Pardon vraiment. Kobimisangala makamwana te. Pardon vraiment Panté. Na habité ba combien na pefo bimisangala autoroute tendeni. Pas. Gauda saraki tan. Una na ekoya. Yonde faut faire ça biso makambo. Tanto comme 18h15, plus d'une heure. Naskali na 10 minutes. Naskali na 10 minutes. Na 10 minutes tikali fongwa masikoyo sopela biso makambo. D'accord, naskali na 10 minutes. Merci. Naskali na 10 minutes. Mukwa tombolo. Comme ça image a fait rigoler te. Ba jeune bino bo sala Charlie Prince o sexy tap o nini boy. Musika na comment faire rigoler. Soki bo publier ye na makambo na bino. Musika na comme na faire rigoler. Pona biso demoni ba vidéo ba leveza iya. Ba bega iya. Ah, Charlie Prince est-ce que est possible ça la bongo? Ah, Charlie Prince. Mais le gars le weza yo mais ma colonel andi mateza yo parce que wa bena yo rosa mi pende minene bumote. Mais sinon muko tombolo. Longol omoni ba image oyo za ko faire circuler la réseaux sociaux ba sex tap voilà. Longol la pena comment faire rigoler la kati. Longola comment faire rigoler la carte. Sinon, oh, et l'on y a pas tout au tel au monde en côté. So comprendre te. Et l'on y a pas tout pena au tel au monde en côté. So bo continuer permettre à faire rigoler na ba oyo. Na ba oyo que non. So qui pour filmer Charlie Prince na ndenge na bino, bo ya na ngona ba réseaux sociaux, o ba goloa. Ah! Pourtant, tu as un conseil. Et heureusement, rapport au Yapi Potote. Masai, Babiye Tamboli. Babiye Zumakolo. Babiye Tamboli. Babiye Koto Touroute. Babiye komi libanda ndenge ni Masai. Tata babiye komi libanda ndenge to ko épuiser la catégorie Masai. Wa buzo banini wana. Poto nini wana Masai.
nga na yebite nga la komituna ezalaki ba étiquette te Masai Masai ezalaki ba étiquette te étiquette t'as la possibilité quoi imprimer moi hein? Tu peux imprimer nga la komituna kaka na mituna kaka Masai biso na yo toyokanaki étiquette te et comme il y a que bamonaki billet pas X bamonaki billet pas Y ke bana ba jewana ba ticket physique te wana zaki close la bino biso neto pona biso ne na minute on do sur la boue et ala mutu moko te oyo asombaki billet bako mati na tia monene awa alobaki te bapesaki billet ya mabuku aza te Masai billet akomi na Château Rouge ndenge nini baje nini kinde tofandi boye bato baprésente biso ba billet concert à faire egola na idée nini torotuna na yo le 5 torotuna na yo torotuna na yo pena le 5 pona mbongo po ochaki mbongo muke fo ba rappele yo ochaki mbongo muke cha mbongo te belete mbongo yo il paraît il semblerait yo rega na mukanda ochaki mbongo moko ya malonga te sala ta makambo ta na nenga lokuta ke ba mona take no producteur a sala loko mo ya bien pendant 10 minutes ekoki na kanisi papa solo la biso na likambo wana ya groupe ya WhatsApp toza na